aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Shalom bana Nzambe, bisika nyoso bolandi, bovandi, boza bolanda biso, na pesi bino mbote na komona Yesu Kristu. Tika te kimia na Nzambe, ezala pena na bino ba ebopona, les Nazariens TV. La famille Piame, Bissika Bozali, Maman Mariam, Shalom Nabino, ainsi que notre DT Justin Kwanginou, Mobala Pembe, Napesio Mote, Penabi Koza Bolanda Biso, Bino Batboza, Bissika Nyo sur la monde, Bopona émission micro-ferte, Bomesana Kolandese émission, Oyo, tout ça là, qui va descendre sur le terrain. Pour nous couper ça, Nzambe micro, Bameka ko expliquer biso, Nini Oyo, on va comprendre en matière biblique. Tant que l'église, chaque dimanche au l'église, ngai pe na kendaka mais to comprendre ka Matthieu batia ka biso est-ce que yo tanga ka Bible na ndako yango na kati ya émission yo to lukaka ko yeba ba vrai chrétien oyo batanga ka Bible na bango o ba comprendre ka Bible to bandi na balabala le doite po to suba ba to mesana ko mona na balabala kasi lo to ba na kati pona to no sukisa libanda to no poser la question nde libanda. Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basusuki na ntina komi sedi mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est tombé ne peut se redresser. Ye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu Élément oyo de sepelisi biso nyonso oyo tovandi toza kotala na ngonga oyo esali biso kitoko makasi esali biso mena bien loyembo oyo esali biso bien yango question na biso mokolo lelo eza boyo kombo ya Jésus Christ elingi koloba nini tant que na église chaque dimanche yo kaka mona donc belelo nom de Jésus au monde moi pourquoi ni au nom de Jésus kasi kombo wana ya Jésus Christ et mikoloba nini anatana na zobima nakende na balabala ndé to mesana ko tamola ba balabala to poser la question na biso yo pozo luka to kutani juste après ba réponse bande ko repesa.
Jésus-Christ signifie Dieu avec nous. Comment Jésus-Christ, ça veut dire Dieu sauveur. Jésus-Christ veut dire, d'abord, Jésus, ça veut dire envoyé. Christ veut dire oint. Donc, un envoyé qui a été oint, disons. Jésus-Christ est un fils de Dieu. Il a été envoyé par Dieu pour mourir sur les calvaires à cause de nos péchés. C'est ça ce que j'entends par Jésus-Christ. C'est un fils de Dieu. Jésus-Christ, l'envoyé du Père, non? L'envoyé du Père. bana na nzambe tango tolobaka totangaka bible tolukaka koyebaka nini oyo bateyaka biso na baeglise ezalaka malamu mingi. Okomona musulman soki otuni question na makambo etali doctrine na bango bayebi yango bien, mais biso bachrétien toyeba te ntango tobelela Jésus Christ, toyeba te Jésus Christ yango nini koloba nini. Mais esali mpasi mpena mpasi makasi nde tolobaka chaque dimanche bachrétien tozoyeba te nini toza kosala, maître nini toza kolanda. Tolukaka koyebaka plus na oyo etali Jésus Christ, kombo ya Jésus Christ bachrétien bayebi te. Mais merci na baoyo bazwi parce que na baoyo bayebi te, bapapa na biso nde tolobaka boenseigner biso, bolakisa biso doctrine na biso tozalaka nango ezalaka ndenge nini. Toboyi ba miracle te nyonso eza malamu, mais bolakisa biso non toyeba nde ekozala avantage mpona biso. Yango ndenge tolobaka kaka ki réponse ngati munapesaka na le Nazareth tolobaka ba surprise ezali. Yango nazongisa plateau et pas papa oyo akopesa biso réponse à mokolo lelo, mais avant nazongisa plateau na biso na bi oyo nyonso azana question na ye amoni ke bana na nzambe bakoki kobénéficier nango oyo eza kaka na domaine biblique, oyo eza kaka na kati ya bible, akoki kotindela biso ngo na numéro oyo eza na se to mpe na compte Facebook Jires Mokwa okomi question tokozwa. Soki omoni mpe ke okozala apte ya kotindela biso video ya réponse na yo mpona orépondre yo moko, otina juste kaka na WhatsApp na numéro eza na se tokozwa yango mpe tokopose yango bandeko ekozala malamu mpona lokumu ya nzambe. Tokutani na rubrique oyo ekoyambala nsima. D'abord,
Kombo à Jésus, Christ est moko atuna ko ba disciple. Abi batu azoloba ngana za Eli, bazoloba musuba binga na za bo et tout ça, bamusuba binga za Jean Baptiste, bamusuba binga za Eli ufala kaya. Mais pour na bino batu baye ko nanga batu bo sala ngana bolia kana botambola ngana bolala kana sika moko. Pour na bino ngana za nani? Bamusuba bio zali Eli, musuba za Moïse zali mutindami, mais Pierre atena lobi ko zali mopakolami na yawe nzambe. Mutindami na yawe nzambe. Christ a tellement le Pierre. Makambo le beza liyo mtobiki mais ça molimo atata na mtobiki na kati na yo. Donc pourquoi il y a Jésus Christ d'abord il y a Jésus na Christ. Jésus lingo le ba sauveur. Christ lingo le ba loin. Donc et ça simple lingo le ba mon biki c'est oyo abakolami. Jésus est lingo le ba sauveur. Christ lingo le ba loin. Donc mon biki ici oyo abakolama. Et si donc on voit Jésus simplement sauveur. Ouais, mon but qui soit à parole. Merci, na opé sa conseil, na biso basala ba pasteur. En tout cas, tout est about mingi évangile, il y a l'ibomité, mais tout est about évangile, il y a l'écolo, évangile, il y a royaume. Pour les évangiles, il y a Christ, et tout y est bisa, ba nanzai batanga mingi Bible parce que na kutanga mingi Bible, tout est ba makanisi nanzambe, tout est ba projet nanzambe, on a biso. Et puis, moi, dans la Bible, comme la connaissance, je crois que mon monde a eu tout mon monde a défié. Voilà où on va pour en tout cas, il y a pasteur, tout est à mingi, rien que la vérité, parce que dans la soura, il va passer pour la juger sévèrement. Merci. Je pense que nous avons fait sur le numéro de téléphone en bas. Plus 243 82 7 9 9 4 9 5 7. La bannière pour la meilleure compréhension. Plus 243 82 799 49 57. Merci. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse. Yango na zongeli pona kopesa bino ba mote bisika bino nyonso gouverne na kombo na Yesu Christ na posente famille pia mebomba Maman Mariam place Bozali na Goma en tout cas nzamba zala bino ainsi que à la princesse de l'Éternel Maman Tiffany Mokwa à notre DT Jérémy mais avant d'appeler ça question dans la journée de l'eau tout qui est dans la régie on se retrouve tout juste après. Jésus-Christ est l'unique Koloba Nini. On a bandit dans la vie Jésus-Christ. Ils sont surtout comprendre Jésus-Christ. Question de mission et niveau et tout est. Azamwana motote o akosangai abongwani pe